Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Nanga yube yemoko. Yemoko déjà. Bonjour, bonsoir, bande konyo surtout baza kolanda soli banda ya mboka na yambi bino na kati émission na bino non stress na kati site na bino Congo check TV avec mon boss patron l'équipe patron nyo surtout otoloba ke balonga ba inane ba bambe pa na ye donc mon boss papa Mutombo Sibu papa wayibi ko solo na kati ya bana ye pona ko bossa pona ko banda mama na émission na nazala ngona mokolo lelo na reposa na te mama emevoka ndile mino mokolo ba dollar na yambi bino susu na kati ya émission na bino no stress. Il y a journaliste na bino misana toujours Kolanda Tania Weloli kanem na mibenga toujours maintenant lobate nazalinga morote na kati ya plateau avant to kota la mama ya likambo ya sujet on nazala ngona mokolo lelo nazalina bato za bo misana ko mona déjà na bike ba fan na bango baza déjà ko CP la place bazali nazalinga morote nazali toujours na Jerry Cobectox na Ser na biso Manikel de John. Donc tozali na mama likambo oyo e bengeli biso na kati ya mokolo lelo sujet oyo tobimi susu liboso na bino ezali boyo mwasi na mobali nani yango amimaka divorce na bolingo ezali mwasi ou bien ezali mobali na seke susu parce que na kanda te pona ebi débat lelo ezali somo débat lelo ezali makambo kana toujours na sebino ki nazali ngamo rote nazali na ba star na bino bo message toujours kota la mingi na okende nako bana déjà kobaluka pona kopesa déjà bambote bonjour Jerry Cobectox. Bonjour Tania Weloli la rose. Jerry Cobectox, santé ça va? Oui, santé za malamu na pesi bandeko nyonso oyo bazolanda biso siko na Congo check TV ya boss Sibu Mutombo kaka ndeto mesana osela ba musala bazala malamu kwa. Merci beaucoup kane na sebino ki na mpanzi na ngai nazali na de John muto makambo babi yende makambo bonjour. Bonjour Tania. C'est en santé ça va? Ça va pour la Christ. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez déjà koyoka maman na sujet na mokolo alelo. Kandenge na loba qui toujours Jerry Cobectox. Ou lundi sujet autre ça na mokolo alelo. J'espère que vous kolanda sujet on a pesi meli bino na kati ya mokolo alelo. Moi sina mobali na nyango amimaka divorce na kati ya bolingo. Yango naebi ke baya yo déjà mité meza moto bayoka déjà papa Jerry Cobectox sa koloba nini Jerry na likamwana déjà ni nyongo koloba na place na. Merci Tania Weloli na sujet oyo ifezalaka na Congo check naebi ke Manikel de John aozala pe mo makasi ponga na makambo pe na CP na sujet makasi moni likambo lobeli wana ba papa na ba mama mingi divorce utaka pa banani. Ça vraiment si je m'en to lobelango po to lobango po te po to sakana kaka to lobango po to te ya to la c'est inconvénient nango lelo quant à moi Jerry Cobectox son loba divorce mingi ezoya na ba mabala ezoya batumi balé bolingana ki boboti déjà bano mona bo bubo kabwani peut-être ça a toujours moroka nemtu alukaka a créer yango donc mingi ngapena ndena zaka lelo pena ba maman boye bake moi si ce que moi si moko une femme sage bâtit sa maison divorce ko yate quel que soit mobile no azandenge nini divorce ko yate ngana mona divorce yaka par rapport ya bambasi pour ngana sali pena constat ba momi pe ba memara divorce makasi pourquoi au moins moi si mususu au balier alingite ndekono aya beta ta tourna ndako soka beti tour oyo kaka aye kotala tolambaki nini tosalaki nini vina cheke de bonne o kazande kwa mobile na yo camarade ya mobali ya mibali camarade mobile none msuba yewe baza ensemble na ndaku au moins moi ça zolamba mais comme ko sala ke damaze ke c'est ralentir moi mukie bango ba kende à servir bangote vous comprenez pour libale ou mais les akate ke o mobala bimaki ayibaki asoki moi si mususu ya onde mte causer divorce non caractère ya moi si soke za mabe mobile pas kosenga divorce et na moi si mususu alinga senti ba semeki na yete pona yemo banzembo ba mise ba yembela biso oyo bandeko ya basi yoyo bandeko mibali te ya tchango na mutu ayibila yake lokwa ba yemba bonga pe na kolingete
Mama ya mobali alingi ete, alingo sentir ete. Mais yeba ndeko na yeba yaka na ndaku, bavandaka c'est bon. Bamelaka baliaka c'est bon. Mais ngamba mobali so teli mingi. Basi balinga biloko wana te. Parce que ça mibali musuleti biso ba giro to ko na pasi. Mama nanga kapinga ololo, ninga boti biso set wana. Parce que tala olinga bandeko nanga te. Au moins quelque part aux luka pena ke to divorcer na biso na luka nanga mwasi ya za social. Ponga mwana nous pas na biso, obi pa na biso na mbinza. Lupango na biso famille balamba na fufu ya bana mibali liboso. Nzungu fufa ba mibali. Tala niveau bolé bala mibali bino nous sommes ensemble. Donc to kola na ndenge moko ya bosangisi. Et surtout na muluba pime na mutelo ko leta tata mutole kana nzela benga kai. So na kuta na yo mwana mwasi moboye olingi famille na ngate, olingi entourage na ngate. Carrément, o memena nga divorce. Ba hotel asko ngate OK, ba mama mingi. So tellement kamana mingi même tina pote zo salama. Donc ba me kampe ko corriger. Merci beaucoup Jerry Kobektox. J'espère que balandi ya Congo check boyo ki marango Jerry Kobektox a lobby que pona ye ba maman de mutu ba mimaka divorce mais kaka Jerry Kobektox aza yo mon côté tokoyo kapel suyaser na biso toyoka nini oya koloba. J'espère que des gens au tukoyoka maloba ya Jerry Kobektox nda lobby ke biso ba maman de mutu to mimaka divorce na bolingo la ba couple na ebité pona yo soki malobizani Ntamema couple na bali za mobali pona infidélité. Pour mobali za fidélité, infidélité même en désordre. Infidélité même en couple na désordre. Pour moi si mota supportable je l'embanda. Alors non je l'embanda wana ne mutemema infidélité. Et même paye divorce parce que il doit no kabola bato il doit no salba on est même divorce. Mais man ke nako loba moi nako tuna moi question moko parce que tout le monde qui ba maman biso ka ba ki ko donc on dit mana bango ke ba papa na biso donc ba bala na bango basi mais jamais tikala ko ma divorce pour nika soki ke mobali alinga balo bien deuxième femme et pas première femme et ma divorce. Mobali ko bala deuxième femme pour essayer un peu fatigué il faut azo compromis na mwasi na choisi compromis na mwasi na ete za rapasi pour mwasi moto linga bando kabola bato na mwasi mususu ezala ka pasi na mobali belezo fanda te infidélité déjà ezali mensonge dans ta relation pour créer relation moko dans le mensonge c'est ça dans la carte le kutane pour créer relation simba c'est juste ça. Merci beaucoup. J'espère que Bauti Koyo Kamaloba ya manke de John ya lobi ke pona ye monto mimaka divorce na libala ezali mobali parce que mobali déjà ceux qui déjà infidélité côté na bolongo ya ngonde mimaka divorce na bité maloba na papa Jerry papa Jerry j'espère que Bauti Koyo Kamaloba ndio na biso lobi ke bino ba papa nde mutu mimaka divorce parce que kindumba la bino ya lobi ke mobali avant abala deux hommes abala moi sami balé il faut ayoka na nanu na moi sinaye ke mama e ndezala rabi mama pe fois pe santation mama pe cité la maramko kende bien te vraiment na ki intervention ya sœur nanga Manique de John ok intervention na ye mais na biso ke divorce heureusement j'étais prudent au Lobango divorce ezaka ate ce mobali a déconné. Divorce ezaka ate so mobala linga mwasi mo befa sengo nzela ezaka bongo tisa pe na basi mususu ba couple mususu divorce salama mwasi pas déconner ba yoka ngena mobali omoni mais ngana zo ba par rapport ani na lo ba par rapport ya kote ya bandeko na biso ya basi omona utolo ba anini bandeko mibala ya bango te asala boye te tokeka wana te toyeko kende sikoyo na eza ba fille mususu le roi bino batanya boye oyebika ko se soigner nzoto na yo mais kolamba oyebiti. Et bon, moi, ça y est, que l'ambaté, on est mis divorce. Oh, maman, nga nazo s'attendre na bala moi si oyo na tike na ndako azala maman
ayebi kolamba ayebi osukola bilamba ayebi boye na boye est-ce que ngai natika ona ndako yebisanga ke oyebi olamba te na bandeli cour nakesa musala te leti na Congo check boye nakesa musala te na bandi kolakisa kolamba mais non comme tu peux kozwele pe moi musala nazomona musala po anini moi musala muto asailanga tout tina mbeto pe mona musala bando ede omoni place ba couple belé ezo divorce ezo ya pe kaka na bana misala tanga lukaza mona musala nini ya mwasi so pe mona musala pa mwasi akutena tonton moko boye ke azape fermeté au monde que divorce toujours egoya donc moi si il faut oser la moi si mama toteya moi si faut oser la moi so ba kolamba oser la kéante oser la tout ko sokola mobile no bilamba et ça le loro musupe mobile ko baye yo ngamna ebisio tana ko za no danger ko za no kitoko soki okipaka so na bien te na osenga na divorce ya mibali musupe na azoke ne pas mwana moi bo tuna ala ndele nini peut-être lem susuka ki akatake manzaka na munoko moi biso mbali neto linga donc mobali tant ozala mobali ko sa ba jeté mais so moni peke mama zo koma te mama zo sala ndenge yo papa zo linga te soki mabolingo eza makasi comme si pe ko yebise papa mama e na linga rabona est-ce que yango na marambo ya bongo ne ko mema bino tina na marambo ya divorce mais toza bato même mokili onza masala mokina liloba yo kasi ka tant on remarqué que tanyo bo lamba te na zo kana benga nyomba moko te na on temps ya kosolola na yo même temps pe kutu lemsu ya ko expliquer yo pour leti ba biso na mulu bala botama mwana liboso na ebola moi pondo na lamba ngo makasi na tout ngo makasi parce que nga moi mobali mama biso kutu alexinga nini balamba pondo puis na liaka fufute mais na lamba fuki toko parce que nga moi mobali bosko yo mwana mwasi so to lo bango parce que lelo zo mona ba fie belé ba ko sama kambo mboke za na pasi o boye na boye mais mibali ba lingo bala bango te ba film so taleka boye o photo suka ne na chichi faut suka ne chichi na chichi to kaboli moko esili comme ka ko chena ndako te po ça lelo côté so te ba jeune fille belé lelo ba ta mona Congo ayibo lamba te pesa ka exercice ala mbele loko moko boye akoka te ba spécialiste ba shawama est-ce que ndako ngana eto wanole ba shawama tozo ba peka na kina te même na poto et na ba fille pe musuba na ba poto kuna pe ayebi kolamba te mais ba poto na mona kuna ne donc bala basi bazala vraiment na ba tante misale et puis voilà nana ebiso tante mama dongo ma ya fioti ngoma lamba raté Charlie Malula Dior ya José de Londres lamba raté ba lamba ka oza femme congolaise donc culture na biso faut mo bala ali a soupe na yo on se comprend yo que laisse mo bala soupe ni soupe voisin ya voisine a que lingaet ta biso mbako so na senti que moi c'est encore eloko boyete mbala moko diu si tu ba biso to timba na tongo donc yo pour ma pona donc oh de fidélité pas nous régner tes ali comme fidélité tes années moi si on a bali il faut ayeba makambutu pour divorcer ya te leti ngai o misi mbongo tanya c'est pas facile na kina lelo to na poto na kayuana o misi mbongo bali moi si o ya kotala bo moi salinga bande konote moi sa ebo lambati ayebo sko bilambati siko yo mo pena loba yo kasi biloko bongo comme ma divorce ezaka il faut mobala sala kindumba jamais ezala biloko so mi keme ma divorce do makambo ebele za wana ozo comprendre donc biloko to lobika ke bana basi il faut ba mi tango de mama zo la kiso boye yekola donc soko yekola sauver c'est un peu ça. Mais quelque part, j'ai Roberto qui n'a invité ceux qui malobano fait mes andengeni pour la monarako dans un couple monsieur cause la moi si vraiment ko ayebi na ko lamba qui para mobile ne bien mais mobile a salé pe ma beba ko ipe na divorce quelque part on peut ça man que des gens raison que papa ndé mutu ba memara vraiment divorce na kata dibota oyebi ceux qui to bando tanga ba nombre de divorces ça la mangam no yebi sa otanya to bando zo ba sondage et belé za basi mutu ba provoquer yango moni basi bozala ba lolenge na bino bo memela makambo même na ba poto wana ba divorce ezo salamat. Alors tana neto zolo baraka na pesa lete exemple moko ngai géri na balani na moi si songolo na kindaka église exemple catholique to na kindaka église boy okomona moi si albité nga na lingi nini église na ngai wana tant na longwe na ndako nazo kende église obi danger ni nga na nango de na se retrouver seul na nzela est-ce que vous comprenez tani to kei na commune église na ke kuta banani kuna bana basi to créer pe ba relation na kati église pour naza frère na bango oyebi si moi si wana yepe na église na bango
nga na église nanga mobali o lala nenda ko moko na église mususu yo na église mususu toke ne concert moi ça yebiso na linga milier wana te o peut-être toke no kotala ndeko moko boye yi alingi yango te toke na tana baptême ya petite sœur akoluka sala kaka biloko moko boye yoki o se retrouver yo moko siko tunanga Nigeria ko beto singa na loba likambo ya ba concert anando lobi ngala mona ke ceux qui n'ont pas dans fiançailles na moment ya fiançailles barobanda ko kende ba boîte de nuit barobanda ko kende bande za la mais ceux qui ba bala ni sili papa olinga suko bimana mama te akomocha mama na ndako de papa comme ko sa maramunyo surtout ye moko ko ye kana ba camarade ni ota ko beta tourna na mwasi na yende za la kata mwa boîte jour mususu pe non madame ba samedi mususu ke pe boîte ezala souté kasi nga na yebiso mobala ngo sikoyo wana o azoloba wana ezanga po ngai ata na tio na latio alliance ce concert tokende ce qui fête tokende po il faut na sana mwasi nanga donc azalo kwa gardien nanga o comprendre tango zotika mobali na nzela wana eza nini insécurité parce que autant nazo mesa na bato église wana o mona suto ye ero ezaka même sur 3h 4h heure à dialogue ya mwasi na mobali basala ba projet na bango a vie ola musitanya boitanya la muka to sola bobe ngana ko kabilo ko ngana ko karate tika ngana na nzala pongi na za fatigué ozo comprendre so mobali ko mo raisonner ni place ozo kenda wana église wana oya message na ba sœur wana tuna pe na kati wana amona ka pe exemple ndenge ba couple na couple ba solo la ndenge batambula parce que mobali tango sikoyo akoya kosala ke bato pe message na bango wana ali aponi moko na kati wana siko boloba ke mobali muta créer divorce eza mwasi parce que olingi kozala pembeni ya mobali na yo te yango moni basi basala attention libala ba mesana nango te ela ndeko na biso mo balobaka ke libala ba mesana nango te ela ba mwasi mususu omona na kata ndaku babilo mwa mike ndeko sala libano mona kopta na kati boye alingi siko mikipete mulambela peut-être mobile okolamba no biloko nyonso tout olamba na yo mais mobile ayebiso kaka ke lambela ngata mwa dongo moko boye ngana sina komi fatigué soki osala yo moko sala omoni biso mibale tomelaka surtout na osanza allez ba ki ngam na créer OK yo mto créer donc il faut faire beaucoup il faut ça attention makasi. Yeah. Merci beaucoup. J'espère que Boyo qui m'a camboya Chéri Corbeteur qui n'a lobby c'est long yé. Ils allaient biso ba maman de mtomi maka divorce mais na ebi kendenge ya lobby bongo bino pe bozali na ba réponse na bino na ebi ke na ba commentaire ya ba émission borozan ça te pour na repesa ba commentaire et émission. Merci beaucoup. J'espère que vous avez belé pour la Rolanda Bus émission comme Nasuka. Torokende bongo te kandenge zala toujours gérer lilo basuka na moi bambo te kandenge zala. Lilo basuka yanga ezali tant to sala be mission ezaka poto pe sabino to réveiller bino ba mémoire et ba ndeko no soto boki analyse nanga na sali eza onga na remarquer lelo et puis naza muto naza na millier moko boye o nazo ka batu trop et puis je suis artiste na ka batu trop donc ba maman na lingi bino mingi bo kota na caractère oyo peut-être ngana lo bana bino mobile no aza mobile na yo linga ba camarade na ye linga ba famille na ye linga entourage na ye et ko sala bien donc po bo divorcer te zaka te ke mo nazo bandela zaka te ke mobala lingelo mbanda te po maman biso pe ba lingela ba ko banda ba divorcer te. Donc il faut oser la bien oser la sociale donc c'est un peu ça n'a pas si Freddy Chibango Agitrad Bambote Belé Minastar et puis maman aimé Voka Rachel Banfumu et puis yana ngadri sur motomètre na bosanité Nji Soukari moninga ya Shuna la parisienne. Papa Freddy bana baole la kande zalaka maman aimé Voka place aux Ali Bambote yayo Minastar hein? Yoza ya cœur ya mutema Minastar journaliste à l'équipe journaliste belé na poto na solo là na bien quoi Minastar merci beaucoup j'espère que vous avez belé pour nous la émission no stress na kati ya Congo Check TV na ebike ezambala liboso temba la pe ya sukate bo banaki kolanda biso bozo landa biso bo continuer peut toujours kolanda biso parce que topé sabino toujours bilingue toujours donc continuer peut toujours kopé sabino bilingue merci beaucoup na mon boss papa Mutombo Sibo merci beaucoup na ba fan nanga o bozaki belé pour na kolanda émission non stress ya Tania Weloli merci beaucoup je vous aime beaucoup tokotani na émission ya nsima merci.
Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo.